Bonjour mes très chers amis, bonjour ma camarade Nanga Nyonso. Nabanzi, lelo ezali le 24 juillet. Na kolobela dossier mibale seulement. Dossier à Liboso, na kolobela dossier il y a gouverneur Jacques Kiaboula. Dossier mibale, na kolobela dossier il y a l'ancien ministre de la Justice Moutamba Constant. Mes très chers amis, commençons par les dossiers de Jacques Kiaboula. Oyo, Bissonyon s'autodécrié, Tolobi partout. Nous avons crié que le gouverneur Jacques Kiaboula, Azali gouverneur, il y a Lubumbashi Nao Katanga. Il a été interpellé dans Kinshasa par le ministère de l'Intérieur. Alors, Akimaki. Nzoka Kiaboula Akimaki d'après ma source Obisoto Vilero na Tongwawa. Jacques Kiaboula Akimaki Jacques Kiaboula Azaka na Lubumbashi. Alors, l'un de ses frères a été interpellé. Il a été interpellé dans la justice ou bien dans la CNS, on ne sait pas. Mais seulement, Bango va rassurer l'État que Bazana amabilité, Bazana possibilité, il y a que par coup de téléphone. Basonola. En présence de la justice. Mes très chers amis, je vous dis que Jacques Kiaboula, gouverneur Yao Katanga, Tango Babengi, Yena Bandegone Andimi facilement. Oza wapi, Baoluka yo oza wapi. Alobi, Nazali awa na Katanga, Nazaka na Katanga, Azaya Kobatama. Jacques Kiaboula, Azaya Kobatama na minito Bandegona ngai. Donc, biso tanto kantsake Akimi, Nzoka Batami. Donc, ebele ba comment le système ya bongo. Abatami na Kishasa, soka sali mabe. Après, a lancé message que non, bolo ba ke na Kimi na sadia na ngambo braza po bat babo sana. Na kata distraction wana ayeba koma ko kima. Nde bande kone ba yebise ke auto so benga yo boy toza devant la justice. Tozo passer yo ba konjibo solola. Jacques Kiaboula, présent oza wapi. Oh, Nazaya Kobatam. Obatami wapi. Oh, Nazaka na Lubumbashi awa. Jacques Kiaboula. Toyebi ke yo ba manipule nde yo et pas li politique na Kabila ne biso to lukatala. Fatia za na posa na ba li pungu te, ma pungu fatia na posa te. Aza posa ya ba ngolo minene nde ha luka. Kiaboula, yo za loko te, gouverneur ça veut dire quoi? Hein? Baoluka nde ba pionnier minene nde to kwesa mituna bango wana lelo kutu na kamwe ebela tuba congolais moko boye inconscient o baza sima Kabila baza ko finga na koloba biloba loba n'importe quoi devant Youssouf Kalonji tala okotala elongi oyo ya mobola elongi ya mutupamba elongi ya mutu ayebe eloko te mais attention avec Youssouf Kalonji, ça c'est un fait qui dévore. C'est un fait qui dévore Youssouf Kalonji. L'homme le plus suivi du moment, de l'ère na kata RDC. Yo qui n'a un message na Youssouf Kalonji te yeba ke non oyebi na no elokote. Ozu na connaissance. Il faut oyoka Youssouf. Ton lobara makamwa o telo kuta. Souka boko makana ko comprendre. Donc azali wana l'artiste Youssouf Kalonji tel que je suis. Donc je suis là pour éclairer l'opinion publique. Likambate kotina mai biso to kundoli to longoli yango to bwaki yango na poisa. Jacques Kiaboula za Lubumbashi bana katanga avis de recherche. Muni tafutia ko Jacques Kiaboula anafutia mawapi. Batoto IDPS batoto katanga. Muni tafutia ko Jacques Kiaboula. Hein? Muni tafutia Jacques Kiaboula. Iko wapi? Alors, d'après les informations, tu que Basololi ba yokani na l'État que ya kande toza na posa obimisa ba secret. Soko bimi libanda. Okozanga moyen ya kozonga Congo. Mongo so yibi déjà na ki gouverneur. Tu es déjà un millionnaire. Okoli yango na kimia. Malamo ya soki pe ko kangayo ba kangayo. Mais pour un temps, on coopère avec justice, on dévoile ba. Tala ndenge ndeko no chiwewe au sala. Chiwewe so kwata. Lobi wana nazagina militaire moko boto solo na ya lobi alonga kuna civil chwe wana civil soda pata boyete soda loba boyete ba secret nyonso oh oyebi kenga na kamwe
nalobi il fallait aloba nyonso. Il doit coopérer avec la justice. Jacques Kiaboula na Lubumbashi, yaka boye toyoki de que peut-être lelo ou lobby a reçu avion akoya Kinshasa. Soko ye Kinshasa eza malamu ko kimano libanda tende kona ko telengana. Oko telengana okozanga kolia ba millions. Botu na Joseph Kabila. Ye wana après ko yiba biso pendant 18 ans ba milliards et milliards de dollars a komi ko bebisa yango. Coup d'état est lié combien de mbongo? Pas moins de 6 milliards de dollars. Coup d'état aux homonouilles. Et puis batu bako récolter nan ba récolter batu te batu même ba pasteur batangami ya mboka oyo minene na Kinshasa. Tozo zo bango ba komo na bango bazana kati ya coup d'état raté oyo ba pasteur ya Kinshasa. Hein? Tozo na bino tozo landela bino moko. Blague ezate. Donc na koko s'éterniser te na dossier Jacques Kiaboula. Problème ezali wana so boyoki ka ye. Boye ba ke non parce que ba meki ko sorana justice. Bamé ko sona CNS, il paraît que ba convaincre que ne vient seulement. Likambo ba ki magate se kwei, to yebi ke mutabana ko manipuler yo eza Joseph Kabila, les rebelles, les seigneurs de guerre. Alors yo yaka kaka obimisa o poata ka to ba secret na ba plan. Et si ba yeba comment tu peux coopérer avec la justice. Merci. Je passe. L'article 166 la constitution eza ko stipuler que pour bazwa un ministre ou bien Moutoumounene Nakatia Mboka en tant que un député pour réquisitoire naye bandi mayango il faut pas faire asseoir en secret il y a le banini pour na kolongolé immunité naye ça se fait en secret, c'est-à-dire na voix ya ba bulletin parce que le bulletin c'est en secret mutakoye baté mais oyo caméra lobby banani baza pour bako isa mutamba bato ba cheboye mais levé yango yo ki lobby ba avocat parti défenderesse ba lobby que non procédure wana ezali vraiment illégal, ezali vraiment procédure illégale, c'est-à-dire devant la justice invitation ya mutamba eza non fondée, eza irrecevable. Donc l'inculpé Moutamba jusqu'à maintenant, on ne sait pas comment il peut se présenter comme ça nani devant la justice au moment où réquisitoire naye et ça mis la norme normalité. Alors ceux qui te cotisent qu'on a fond, il y a dossier naye, Moutamba n'a pas volé l'argent. Les 19 millions de dollars et ça n'a qu'à la banque. Mais seulement balongole on a banque centrale et continue la banque oyo a réservé de façon que va travailler pour na nani prison oya nani soki ya Kisangani soki ya wapi. Ce que moi je reconnais, Moutamba a commis une erreur qu'on appelle l'erreur administrative. Mais ce n'est pas pénal, c'est pas pénal. Azo mérité prison te, azo mérité condamnation te, et ça problème qui va punir rien sur le plan administratif. Vous comprenez un peu ça? Na niveau ya primature. Voilà pourquoi mes très chers amis, Congolais poser une question sur Moutamba. Je vous promets que Moutamba sera acquitté. Na lobby que Akozala acquitté parce que on a trouvé que c'était un dossier non fondé. Na lobby bien je reprends un dossier non fondé parce que Vondé, monsieur Vondé, le procureur, monsieur Kamere, badil na bango wana ya réseau mafia ya bakabili. Basali kakapo, ba meka kosimbi touche pourquoi? Un, bande kwata yomoko, Moutamba. À quoi ça? C'est monsieur rwandais qui a vraiment pris le pays en otage pendant 18 ans. Azali idole ya ba peuple belé inconscient ba congolais jusqu'à maintenant. Et belé bazo travailler na union sacrée, na gouvernement, na armée, na administration, na députation, na parlement, partout il y a toujours la Kabylie. Batunyo sona ba sepela ki te ndenge ba kwa iseke ba longole immunité en tant que sénateur à vie. Et maintenant, ce qui restait, bah, mon déjà que vitesse Moutambazaki nango, balongolé déjà nationalité, de façon que balongola ancienneté naya qui un ancien président. Est-ce que Moutokoko linga Moutamba, personne ne pouvait jamais l'aimer. Voilà pourquoi Bachela qui manyo na mai. Bakokite. Matondo Mingi, la présidente de la République qui est impliquée dans cette situation. Matondo Mingi, la population va accompagner Moutamba. Moutamba sera acquitté. Ayez vraiment vos apaisements, il sera acquitté.
Merci beaucoup, bon s'abonner makasi. Parce